Kimbangizi moyi. Kimbangizi moyi. Kimbangizi moyi. Kamba oyi. Kamba oyi. Kamba oyi. Ex-Lopori oye. Ex-Lopori oye. Ex-Lopori oye. Centenaire oye. Centenaire oye. Centenaire oye. C'est les lobozui. Gaki oye. Gaki oye. Gaki oye. Koreki oye. Koreki oye. Koreki oye. Croix. Croix. Rouge. Vous allez bien, vous allez te. Voilà. Vous yokani bien te. Croix. 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 Rouge. Ok. Est-ce que toujours? Des nôtres? Voilà. Nakombo tata moi na paye tata Molimo centre. Ndegre to respecter ma communions. Le 12 septembre. Botama papa Molimo centre. Ngai kombo ya kiangani na kolongola te. Tina ezali. Naloba? Kimbangizi oye. Kiangani. Elaksinin. Papa ya. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo centre. Merci Nzambe kopesa biso malo. Kiangani elingi koloba yangai te kasi ya batu ya mutu mosusu. Kiangani kima kiangani nzo yangani mwana wangani ebundu mpe diangani Pamba te kolo Yesu atosaki tata Nzambe. Bongo be bongo te. Tata Kimbango atosaki nani? Kolo Yesu. Ba papa batosaki nani? Biso tokotosa nani? Donc kiangani fona banga. Osulo lobi yangai na kosala ndenge na lingi. Kiangani na kobanga. Bongo te. Eza bongo papa. Tata Nzambe atindi nkolo Yesu. Kolo Yesu asalaki musala na ye. Tenge tata na ya tinelaki ye. Biso moko tobomi ye. Azalaki pe clair. Ba ye koli asokoli bango makolo. Basali dîner. Esika balelaki kolo Yesu alobi moyini azali awa. Yende akoteka ngai. Bongo bia bongo te. Ba ye koli balobi biso te. Tokoyebela ndenge nini. Ye alobi otokolela na esani moko nde ye wana. Esalamaka bia esalamaka te.
Judas azalaki sani moko na nkolo Yesu no sikoyo kuna mpe balobi akutaki biso na bowumbu tikaki biso ba esclave atiki biso mpe bowumbu esalaki bango mpasi esika ye alobelaki ke oyo akoya oyo etikali ye moto akosala boyebi mpe boyebi te oyo akoya nani Tata Simon Kimbangu Kimbangisme oye elaka ya nkolo Yesu ekokani to ekokani te Tata Simon Kimbangu Molimo Santo tomoni ye to tomoni ye te Kimbangisme oye tango Papa Simon Kimbangu ozokende mbangu mingi tikala aloba nano nkolo Yesu ayaki tango bazalaki na bowumbu elatela ye mpe azalaki kolata ya mowumbu bateni wana bokomprendre Tata Simon Kimbangu ayaki ayokokutana bowumbu bomoni teni na ye bubu na nini na liputa kesi ndenge nini ozotanga ngai Kimbangisme oye Toyokana 12 septembre 1991 réhabilitation ya Tata Simon Kimbangu lelo Tata Simon Kimbangu a veste bongela meso ngai nazali ndoi Papa élevé, il y a un passe. Kimbangisme et Tata Simon Kimbangu bongela meso na komo na tata mwana tata Molimo Santo Kolo Yesu akei. Oui papa. Baseki ye akuti biso na bowumbu atiki biso na bowumbu ye alobi azali koya nsima na nga mosusu azali nayebi te na 48 nini emonanaka Papa, na 48, le 12 mai, nde mokolo Israël
bazwaki indépendance na bango 1948 na tour wana na tour ya yo tata molio mosantu papa. Yo lakisi sungai na komona tata mwana tata molio mosantu Israël na biso bato mwindo tozwi indépendance na tour ya yo tata molio mosantu yango wana liloba na nkolo Yesu ekokani e réhabilitation ya nkolo Yesu pe emonani parce que alobaki na kozonga na kozala pe na kombo mosusu yango wana ye mpe akamati kombo mosusu papa dialogue mais mosala ezali ya yo tata molimo mosantu yango wana olongoli Israël olongoli pe biso bato mwindo yango wana papa yonde na kati na Bible source ya Bible elobi na biso ete nazali alpha et omega ebandeli pe suka sima na molimo mosantu moto mosusu azali yonde alpha et omega et puis wana de Bible mpe elakisi biso source mosusu ezali banzemu hymnologique kimbangiste oyebisi na banjelu lokola bango bazali na bango batu ya naître te bazali kaka tout droit oyebisi bango faites-moi confiance et je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines et le monde saura de quoi je suis capable. Je suis alpha et omega. Les rois qui dirigeront le monde viendront de Nkamba. Et Nkamba ezali ndeyo. Voilà papa. ngai na kanisaki akozala kote na ngai a changer na ye papa le misanga ya suka nde yango ya suka nde yango na Nombre chapitre 11 elobami bongo nzambe alobi na Moïse pona batu ya mayele ya makasi penza na kokamata ndamo na molimo ezali na yo na kopesa na bango 70 wana mpo bapesa yo maboko na Israël motambolisi azalaki se moko na biso mpe motambolisi azali se moko biso nyonso tozali kaka kopesa yo maboko soki ba oyo Moïse aponaki asalaki liste na bango ba oyo bazali na liste oyo ya yote basi bapomwe mir maboko ekatani kuna bake kozwa biloko ya moto mosusu oyo bazali koloba kuna bazali koloba yango na lotomo ya na wana nde esika na mozimisi mpe anti-Christ kasi biso nyonso oyo tozali bilombo yoki awa basikutu baza koloba moto na moto na eloko na ye babagake bango nyonso oyo tozali na liste na yo yango wana biso tozali kopesa yo mabo yango wana papa mfuma mbanza nkolo Yesu alobaki baoyo bakondimela yo bazali ya yo baoyo bakondimela yo te bazali ya yo te c'est-à-dire antichrist mozimbis. Courage papa. Bon, courage au pesinga merci. Kasinga na lobi boye kianga ni ekoki kolongwa te. Pamba te ba yekoli nyonso bakuvaka moko ande atikalaka me azaki na boloko
Yende nkolo akeke omona ye alobi Yerusalem ya sika. Nde ayaki le 6 avril alobi na papa Kimbangu kambe komi nini Yerusalem ya sika. Jean na prison azaki na île ezaki boye alobaki na ye nini peka nanu koyebisa alobaki na ye ke Yerusalem ezali kokita wana tokamati kaka na emoniseli na Yohani chapitre 3 verset 12 et Yerusalem ezali kokita ngai nakoya nakozala na kati na bino me nakozala na kombo mosusu ngai nazali koya elongo na tata oyo akondimela molongi nakotia ye likonzi na kati na temple ya tata oyo ezali kokita mpe akobima lisusu wana te yango na temple pe yango depuis 1956 et monanaki baza kosala ke manœuvre de Kimaza temple yango tata molimo mosanto asa kita yempe azali ko umela kati na biso engebene liloba na nkolo Yesu ete molimo mosanto ako umela kati na bino libe yango wana liloba wana ekokisami. Voilà papa. Place ngana telemeli. Ba koko ba kangamaki na bankole. Boye Ingeta. Ba papa ba salaki na batata na biso. Ba panzeli lingomba mokili mobimba. Piska nyonso lingomba ezali. Sikoyo bango bolobi biso toke na biso. Bino bato bozotikala. Botikala kosilisa o biso tosali te. Yango nazobanga. Me nazana esengo. Denge bozo kosomba biloko. Po makambo ezali. Bolingo bibeko misa. Yango nde tozosalela. Oyo toza kotosa. Tomonike bango wana. Kasuki ozotosa te. Kombo na yo ezali te. Nakuzoka Mozimbisi. Parce que c'est que tu penses que Jean 14 Kolo isolobi na zongi na keko bongisa la bino biseka kuna na kozala bino ne bokovanda kuna oyo nyonso mutozo kotonga mutu nyonso zo kosala aza kobongisa place na ye kuna na likolo nzela nde yango wana tokolonga byo tokolonga te Tokolonga. donc na yoki nyonso bolobi bosengi toza na difficulté crise ezali mokili eningani ye moko tata nzambe moto aningisaki yango ye alobi aki akoningisa mokili oyo 4e génération kasi papa mfuma mbanza alobaki ete mopepe ata eye makasi toningana te alobaki lisusu papa mfuma longo natiki bino na cercle toza na libanda bia toza na cercle Sana cercle. toza na cercle oyo babimi baza te Jampu, Jabe, Jata, Jaferadi. Papa, kone pai na bango, tango biso tokendaki na yo na 5 mois kuna na Brazzaville. Et pai na bango, yango no mona kwa benga nzampu. Kone pai na bango babengaka yo kaka Koko Simon. Koko, Jampu. Motu ya kala.
yango nayoki su kitetela na nzembo kitetela awa yumako ulia shongo oya alaka kange kila donc tozan esengo eleki kange kila kombe kombe akuna baza ko répondre kakasaka 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 kombe kombe kakasaka et là-dessus que makambo tozosala tozoloba tozosala tozala mayele échec eza eloko mabe nzambe soki asiliki tozwa nini soki nzambe asepeli tozwa nini yango tozosala misala po balobi bino bato botikali botikala kosala misala ya mingi oyo biso tosali te po mokili mobimba koya awa bongo be bongo te yango tolobi yo moko escout descend wana na sengaki par groupe bokokisa mbongo wana pamba te tokomi nano na esika wana te toyokani le 12 octobre tomona ya mibale bino moko bolobi yango sur place awa bato nyonso batemoin bayoki boyoki bie boyoki te totali susu gaki $30 basengaki 30 gaki bosisi nanu te jusqu'à le 12 tomona ke avant que même toyokani voilà ijikipe esengeli combien $20 tokokisa yango kopisa eloko ya ndambo mpe ya tata nzambe esike ezaka malamu tokokisa ndenge basengaki biso $20 le 12 octobre toyebake makambo nyonso esi yokani koreki basengaki combien bino mpe $20 eloko ya ndambo ezalaka te pa ya nzambe mobimba nango dirigeant mpe bokokisa tozozela bino le 3 octobre toyoka sango malamu na dirigeant chorale des dirigeants tokokisa biso nyonso toza na niongo ezala mama mwilo biloko yango ekomi na douane siko bokokisa mbongo boyebima mama mwilo bobosana te monta boyebi yango apaki ye moko ayebi ndenge asalelaka tozokobunda na makambo ake tosilisa yango papa mbeza déjà bandi kosala farine ya poisson toleki tokokisa biloko nyonso oyo tokomona nyonso tosengeli mbongo 2026 tokoti na pratique toyokani oyo popesi sikoyo tracteur nga na yekola nde yango na minkondo na kanseta 4 maisons sala na yekola nde yango oyo bango bakokisi nyonso biloko nyonso
ezala herse et labour eza kuna na kati. Alors ezokende na ntseke mbizi parce que misala eza kuna eza makasi. Déjà bazo préparé pona misala ya siko bazo kolongola banzete tikali labour oyo eza kuna bakongo eza te tozotinda noki noki esala po ete vide ezalaka te. Toyokani gaki mosali mosala kitoko. Ya bino ezali complet. Oyo bapesa ba tracteur mutuka ka eloko ezali te. Boyogi pe boyogi te. Na fundi te. Boyogi. Po musala na sala nde yango yo. Papa tinda ngenda lutendele. Après lutendele atinde na nkamba. Yango na fane na nkamba. Pratique nyonso na yo bimsela ngo na nkamba. Nyonso wazo pesa tuzolanda. Yango wana pona lelo to pesi merci 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 na nyonso esalami. Tango tokozonga to pesa sangwa malamu. Bato bafongola motema tokokisa nyonso. To silisi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Papa mbeza boyoka papa mbeza ngana ke vitesse mingi. Kimbangismo oye. Kimbangismo oye. Kimbangismo oye. Ishiki oye. Ishiki oye. Ishiki oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Papa Simoki Mbaukiangani oye. Papa Simoki Mbaukiangani oye. Papa Simoki Mbaukiangani oye. Papa Simoki Mbaukiangani mwana belela wazola waelizona Kusimba kumeka yandikele o kombo ya tata mwana pe tata molimo santu Papa Simoki Mbaukiangani okulimisa ngai poso osilisaki nayo kasi na boyaki ete nalala na niongo niongo yango esengeli na futa yango pamba te ndenge obandi koloba makambo ya nkolo Yesu makambo ya tata Simoki Mbangu maso yango papa toza koloba tango nyonso eke misala nyonso oza kosalisa toza kosuete yo kaka courage ndenge papa diangenda alobelaki yango tozali ko retenir date wana ke ya le 1er décembre 1981 wana botongi Yerusalemi soko tali paso monaka banda 1960 kino na 81 wana bokoka kiko se décourager kasi bino bolobaki okoki ko se décourager te oye babundisaki tango wana solo bangunia bazalaki kasi mingi
na kati na lingomba mingi na kati na lingomba masengeni ya mabe ndenge olobeli yango pe yambo otika biso na nzoto ya papa Diangenda kuntima olobaki ete pasi kaka na motema ete moyini akoti na sani oyo tokolelaka. Donc oyo bayebi makambo yango bakoki kodevelope elingi koloba nini. Kasi boyini wana akoyebana na bizaleli na kati. Sani o papa olobelaki na papa Diangenda ezaline na kati na lingomba. Kasi na papa Diangenda olobiete manso à partir à l'an 2000 de makambo nyonso oyo ekobanda. Soki totali banda l'an 2000 kino lelo nani ngazoko bunda itumba wana bajeno ye nani mtazoko bunda itumba wana na kati na lingomba manso nga na kobimisaka ezaka na kati na bakasete totiaka tango nyonso oyo papa nga likambo lelo soki na lobi yango te ndenge bakolobaka na Kikongo batata si bamvwa kuma. Donc batata bakozanga problème soki na bimisi yango te ba question nyonso papa oyo pose na papa élevé nyonso ezalaki na 1989 na le 9 septembre oyo ezalaki ete papa Dialungana ifo akende kofongola ndako ya Nzambe ya Lubumbashi. Protocole to ba protocole tango basali programme na bango e monanaki ete papa Mfuma Mbanza papa Dialungana kiangani comme chef spirituel na tango wana fo akende kofongola ndako ya Nzambe wana. Kasi ye moko papa Mfuma Mbanza alobi ngai na kokende te mutu akokende papa tata donc alobi tata yani kina fokola salukiani yani akende kosilisa musala naye ba protocole mutungisi ezalaki non papa en tant que chef spirituel fokaka yo moko fokende kofongola. Le 9 septembre wana esengeli papa akende Kinshasa donc papa Dialungana akende Kinshasa pona ko s'apprêter le 12 septembre pour ete akokozana Lubumbashi. Na ndenge protocole esalaki programme na yango et que papa Mfuma Mbanza en tant que chef spirituel il faut kaka akende kolowana papa alobi ikambote lokole lingi bino ndengo na problème ezalite kasi nakoki kokende te papa akoki kokende te soka koti mozole te kokota tokotaka mozole ye moko papa na ngai na papa Kayombo le 9 septembre 1999 soit 99 tokoti mozole tango tokoti mozole kobima tozo kobima na porte kaka papa Mfuma Mbanza atelemi biso misato ye moko ngai na papa Kayombo nakolobaka ngo tango nyonso papa Kayombo est encore vivant akolandaka ndenge nalakisaka témoignage oyo bala moko papa alobi monoki kwendako tata okwenda donc alobi ya kokende te tata mudakokende bon tobandi kokita batu nyonso bazalaki prêt
bayebi ete papa Fumambanza ye mutu aza kokende papa de alongana tokoti na kati ya résidence tokoti na biro papa Kayombo alobi bakonzi nyonso babongami ke yo papa de alongana mutu azokende koinaugure temple yango papa soko okei te eza mpasi soki natalaki malamu eke na 80 na papa Kayombo akotaka awa na 1988 na 89 wana nde bafandi na papa afandi na papa na 99 wana donc 99 nde akokisaki 10 ans papa Kayombo ndenge afandaki na maboko ya papa Fumambanza. Siko tango papa Kayombo asili koloba ete soko okei te bakontingenso bayebi eke chef spirituel ntaza kokende malamu okende kaka papa Fumambanza papa de alongana ayebisi papa Kayombo liboso na regrete mpona nini ofandisi na nga 10 ans ya ngoi na 10 ans oyo ofandi na ngai okoki kososola ngai te nga nalobi ete papa Simon Kimbangu Kiangani ye tata ye muta kokende bokokende pe na yo kotikala te kokende na ye pe lokola otie tembe na ngai mokolo na kokufa yo okozala te bajene oye yongi likambo na nga nalobaki nakoki kotikala na ngoto. Donc c'était le 9 septembre 1999 99 kino papa Fumambanza papa dalunga na kendaki lisusu te nde ayebisaki papa Simon Kiangani ete yo mutu kokende aponi na bambuta oyo esengelaki bakende na ye pe asengaki pe ye papa Fumambanza papa de alonga na asengaki ete ndeko moko aakompagne papa Simon Kimbangu kasi bandeko wana baponaki ye moko papa aponaki aboyi soki ngana papa Simon Kimbangu Kiangani nakokende na nga te. Alors nyonso wana epesaki mawa epai ya papa ya lungana yaki le 9 septembre nde papa Simon Kimbangu Kiangani soki na le 10 septembre wana nde akendaka na nkangu nyonso wana baponda baka na le 12 septembre 99 wana 99 na 4 na ndako ya Nzambe kuti na bosani likambo papa Fumambanza papa de alongana atuni papa Kayombo donc yo olingi ete papa Simon Kimbangu Kiangani a opéré asala miracle donc na Kikongo zoleleka sabi mangu bosi ukunkui kila kitu yani nani yo asala ba miracle opéré ba miracle bongo okoyeba ye soki ye nani ndeko nanga papa Simon Kayombo tango yoki question wana asengaka bolimi si papa Fumambanza papa de alonga nakolela nyonso ngai na pesi maboko na ndengi papa Kayombo nyonso yo oza koyoka on dirait que papa aza kobondela yo to biso nyonso toza bikelamu na bango tala nanu question oyo apose yo 10 ans bofandi na ye
est-ce que oza kososola te ye azali nani? Nde esika wana ndenge tokolobaka na Adam na Eve, papa yo mbondiri asosolaka te, asengaka bolemisi te. Kino bake na papa Simoki Mbankiangani na les 10 wana, les 11, les 12 libondeli ya papa Mfuma Mbanza na kati ya temple le 12 septembre 99. Maloba na ye tango basengi maloba alobaka te, alobi kaka tobondela. Na libondela papa Mfuma Mbanza alobi kaka tata, koko na yo moko ye wana aye kuna, kasi lokola lingomba mokili esosoli ye te, tikete asala makamusi bongo nde mokili ekoyeba ye pe lingomba ekoyeba ye. O bazalaka kuna bapapa Shambui, bapapa Wumba, soki bazali bayembi makamusi nini oyo papa Simoki Mbankiangani asalaka kuna. Tibo ye inagia Kinshasa nga nazalaka na ngate, o bazalaka na ye bayebi. Donc na likambo wana ngai ekomaki nga lokola niongo. Enanga na mukolo wana na le 9 septembre wana papa Mfuma Mbanza yebisi ngai tango ayebisi papa Kayombo mukolo ye papa Mfuma Mbanza kotika biso ye papa Kayombo akosala te, ayebisi na ngai yo Mbenza yo mutu okozala témoin esika tata akozongela bokonzi na ye. Tata yango nani? Donc papa yango tozo souhaiter courage pour musala oza kosala. Musala oza kosala omizwila kite ngai témoin. Ngai témoin. Yango banda na le 16 août wana tango papa Mfuma Mbanza tikaki biso yo moko pe ozalaki kuna na sika papa na chambre na ye tozalaka bana biso misato yo moko ngai na papa Solo. Sika wana à 4h du matin papa atindi bino mibale na papa Solo bokende ko bondela na kat na mozole. Papa yebsinga yo tikala aho. Tanguna tikalaka biso misato. Wana abengi papa Wanzunga sa, abengi papa John, bangonyoso wana, Simeo. Alobi na biso, alobaka na biso. Simande alobi ale. Bino bokende ko bondela papa Wanzunga sa ba Simeo. Bino bokende ko bongama, bokanga ba valise. Potozali go bima. À 4h du matin le 16 août, à l'an 2001. Alobi yo Mbenza tikala na papa Nzinga yo pesa la wana. Bino papa Bokei na papa Solo ko bondela papa Wanzunga sabake ko bongama papa John bake ko bongama. Esika to tikala ki na papa Nzinga ayebsinga Mbenza ayibete bakobundisa yo nantina nini tango koloba ete tata azongeli ebonga na ye bakobundisa yo kasi kozonga sima tenga na lubinde ndengwana nde papa courage toza kopesa parce que musala yango omizwila kite nga témoin. Sylvain. Dans le 2 décembre, quand on a même en eux,
nde voilà lulendo ndio ekomaki na maboko na yo papa. Musala ozali kosala omizwilaki te kasi batata tsali kobongisa yango ndenge wana. Ngai témoignage wana nakoki korata yango te papa, yango nalobi kaka ete papa sala musala na yo ndenge bapapa batikali kotikila yo ya kotonga Yelusalemi mpe ya kobongisa lingomba, ya kobongisa mpe bato oyo bakondimela yo mpona kotonga lingomba. Opesa biso ba moyen pendenge papa dangenda lobelaki yango te bato motema malamu oyo baza kopesa yo maboko papa bato motema malamu oyo papa dangenda lobelaki. Tongana témoignage wana nakoki korata yango te na sukisi nanga boye komba tata mwana pe tata molimo sana. Kimbagis moye. Ah, nganga kasi sokoloba nini? Tolobi boye. Na kati tokotaki examen ezaki makasi. Tango examen wana isilaki tobimi libana arbe enfin. Il faut sikoyo bino bopesanga maboko. Toyokani Papa Lebe. Soki maboko ya Moïse kiti. Ezaki koleka ndenge. Merci papa. Na komo na tata mwana tata molio mosambu. Moïse alobaki na Aaron na oyo mososo Olia voilà bango mibale alobi na bango ngai nazali komata na ngomba na lingenda ya Nzambe voilà oyo sana wana nde lingenda wana. Alors ngai nazali komata na ngomba na lingenda ya Nzambe. Bon, yo Josué zala kuna na front bitumba de Josué zako bonana ba Mikael kuna bazako bona bitumba. Tango bango bakei soko Moïse tomoli maboko ba bana na Israël bazako gagner. Mais soko maboko ekiti bana na Israël bazako perdre. Yango na lobaki Aaron na Uria allez bango ba tomoli maboko na Moïse. Tango bango bazako simba maboko na Moïse ezali likolo bana na Israël bazali na avantage. Soko na kolemba maboko ekiti yango na bayaki kotia mabanga de wana papa na rappeler pe na oyo na Nombre chapitre 11. Biso nyonso totomola maboko na soko totomoli maboko na yo tosimbi yo toko elonga eza. Papa courage maboko na biso tosimbi. Kasi maboko yango tracteur na tolia. Biso tokotika yote tokopesa
Merci. Tout ce qui est ma beaucoup, hein? Et là, on se fait na ma bonne hein? Est-ce que vous avez un ma bonne Ah! Vous avez ma bonne Merci. Merci. Il y a un nasa posé. Est-ce que Bilo vous a posé? Ouais, papa. Vous a posé, papa. Vous pensez ma banque, l'ingoma mobimba. Avant le 6 avril, tout le monde qui va tout ton abanda kumbang. Ponzela eza kofungwama baza koya. Ebele bakoya. Biso ne tozozele sabangone bayaki kalame bazoya te, banda kuna no ekokite. Oyo mfuma longa lobaki ete ndenge olalelaka na ndako na yo ndenge mpe oya kolalela awa mais biso please papa mbenza aza bongo te complete mpo bayoka mpenza. Merci papa. Ndenge na uti kolobela yango. Mikololeki na ijiki to na ratelki to sengaki message ya papa Diangenda le 1er décembre 1981 yango papa azali kolanda tango nyonso po soni oyo papa Diangenda yokaka na mukolo wana akokaki kozwa pongi te na kati na ndako oyo tozo kobenga awa lelo munkoto akokaki kozwa pongi te na message na a répéter et puis il est très clair parce que biso nyonso ekomi kaka siko soki français a toyoki malamu au message papa Diangenda eza penza na français soni wana ayokaki ke apesaka promesse na bapaya oya minene bayaka bayaki bamindele biso pe to ngai pe nazalaka na mukolo wana parce que tango bapapa bazalaki soki baye na nkamba makambo mosusu reproche nyonso ezalaki epai na ngai ba reproche mingi banda kozala epai na ngai yango mpe esalaka ete na tango wana na 1er décembre wana na 81 libanga ya mintinu etiamaka na le 15 octobre kaka na 81 wana tango bayaki na inauguration awa na le 6 avril na octobre nde batiaki libanga me misala ya ndako ya mintinu banda kokende malembe yango na message na ya kopresente ke tozotonga ndako ya mintinu kasi eza ya kokoka te na banda tango wana papa mfumu ndongo papa Diangenda na date wana le 1er décembre alobi ete na pesi dérogation na Congo central nyonso tango wana Bazaire eke papa Dialunga na atambola na baparoisse nyonso po ete mpona kokongola bambongo mpona kotonga mintinu et toi Mbenza tu dois accompagner Mutakiangani partout là il serait mpona kosalisa bantinsani wana na banza bambuta muntu lokola bapapa umba na bamisusu bayebi ndenge na bandaki kotambola na papa mfuma mbanza na bisika nyonso komona soki papa ake na boma soki atelemi na boma akotinda ngai mpona ntango wana mpe basalisaka ngai nasombaka pick-up moko ya Peugeot ya 404 na bandaki kotambola nango Peugeot wana 404 wana ebimilaka na nzela ya Brazzaville na maboko papa buku nde
toyokanaka ndenge wana oyo toyokaka ke monsieur Rings oyo papa nkulu topesaka nga na 1989 et puis natambolaka naye na kati na bilanga na apprendre epai na ye ye abandaki kobenga yango 404 miraculeuse mpona nini ezalaki nango 4x4 te kasi bisika nyonso bapapa bakotinda nga surtout na Congo central ayebaki kutunzela te okomona baplace mosusu makamio eza kokangama me yango wana ekoleka kaka po pamba te ezalaki ya mapambole bapapa basimbaki ngai basimbaka yango mpona botongi ndako ya mintino banda ntango wana alo nde abandaki koyebisa ngai ke donc oyo ndako ya centre d'accueil ya Weno batongi awa eza très étouffé bachambre mosusu na katikati ya ndako ezanga fenêtre ndenge nini bato bakorespire et puis badouche balokalize yango na kwe moko nyonso donc na fête na boye ya bapaya wana bamindele fo batiela bango bakatini na chaque chambre batombolaka bakendeke alors kambo wana papa Mfumalongo asepelaka nango te na ntango wana bapapa Gauthier bazalaka nde bazalaka retenu kosala ensemble na biso ntango papa Mfumalongo akepeki Kinshasa a recruté ba quelques maçons atindi bango awa poete basala na biso ensemble ya kosala bandako oyo ezali esengeli eke ba chambre ezala penza bien oyo ezali réservé eke mutu saka koti donc ndako ya mintinu ndenge wana etongamaka ndenge wana nde etongamaka ndenge koreki tosalaki réflexion na banza eke réflexion ezalaki mpona kochange bafenêtre et puis korepeindre nyonso wana mais etongamaka na ndenge papa Diangenda alingelaka yango te kaka na ntango wana aye koloba ete bokotonga sikoyo babatima bandako oyo bandako contenir ke mupaya nyonso aza na chambre na ye bacondition nyonso eza na kati na chambre na ye si s'agit pe kotiela mo ba télévision à côté tout biloko nyonso ndenge bakozalelaka epai na bango ezalela ndenge wana mais na demande ya papa Diangenda ezalaka na ntango wana nkamba et contenir na 600 chambres très moderne ya ndenge wana ke makambo nyonso pe na restauration ezala ya malamu esika wana pe papa Diangenda ayi korekomande eke bolona milona nyonso bakolonaka na mokili do mopaya ntango akoya aya komona ete eloko nyonso akoluka ndenge ezalaka na mboka na ye surtout na banjete amona yango aona nkamba nde devoir wana papa Diangenda apesaka biso na ntango wana oyo ezali eke bapaya bakoki koya moto na chambre na ye donc na bacolline oyo entouré nkamba ezalela nde ndenge wana donc makambo nyonso wana ezalaka na le 1er décembre 1989 ndenge lelo oyo papa aza kosalela yango donc message ya papa Diangenda ya le 1er décembre 1981 pe esika wana pe aki compromettre eke nzela ekosalema e batu bakosala nzela toyebi eke na lingomba mwa pasi me batu ya motema malamu bakomonana oyo bakosala nzela donc kotia goudron asphalte de Mbanza Ngungu jusque Nkamba ndenge papa Diangenda alobelaka yango yejeki oye yango ndenge toyoki papa ndenge aza kosala ndenge kaka na répété eke musala aza kosala toloba te ke ye moko aza koinvente yango ngai témoin
na makambo nyonso mpe natiaka mpe babanda yango ntango nyonso. Témoin soki likambo eza kosalema yo obombi témoignage na motema nayebi nanga kasi tika bapotana ndenge bakolobaka na Kikongo kinaka kimfuniako mfunia diabo yango fona bongisa fona loba témoignage nyonso soki mpe namoni eke moto abebisi aza kobebisa te ozali bandimi papa kisolokela alobelaki yango tosalaka te eke ozomona moninga na yo mondimi aza kotambola mabe yo oyebi te aza kotambola mabe olie olakisa ye ou bien olie opekisa ye ozali koencourage kutu ye kaka ozali koencourage ye soki akontinue kosala mabe lisumu wana ekokende epai ya nani epai na yo yango tobimisaka makambo mosusu yango bafrançais bakolobaka ete la vérité blesse. Mais chez nous les Bakongo, quand on dit la vérité blesse, donc obimisi la yete alors même sur le sumu na mundimi tant mieux oyebisa mutu vérité que obomba vérité ozobanga kaka parfois cause à la blessé les aboyete yango papa ndengo tuninga na bakisi kaka wana nde na yebila ngo nyonso pe ngai pe papa fumambanza tango alobi makambo nyonso wana aipsinga na miso papa kayombo ngembenza kuyambuli tata simoko kalanga yani ntangu za ondo donc yombenza kotika papa simoki mba unkiangani te ozalaka na ye tango nyonso yango pe nazalaka ne tango nyonso kibati kibati. Merci beaucoup. Pardon, papa. Papa, pardon. Papi zongela kibati kibati elakisini. Azalite, hein? Voilà, il a maman Mikala, kibati kibati. Pardon, papa. Hein? Loba na yo papa il est bien. Question à précision, papa. Na comme on tata moi na tata molio mon centre le 12 mai 1980 avant l'inauguration à temple oyo papa Diangenda azalaki na Australie. Ça dit que moto mwendo nyos na mokili mobimba elika na biso ezali wa awa na nkamba papa alobaki te avant l'inauguration à temple yangwana le 12 mai azalaki en Australie et aborigène australien batu bazalaki kuna balelaki mingi pe ale ebomisamaki habite ngai pe abi avant parce que moto mwindo na mokili mobimba elika na biso ezali awa na nkamba ezali awa na kati na temple mosusu ezali te kemanisme oye esika mosusu ezali te toyokani ha mokili mobimba temple nde yango yango na akenaki mosika kuna na Australie epa na baborigène ba noir wana po avant afungola temple oyo esengelaki bango pe bazwa position yanka yango na temple efongwani ezala mondele ezala moto mwendo esika mosusu ezali te ezali kaka awa enyonso mpe eza epai na yo nde bana na Israël baya kozwa indépendance na bango plutôt le 12 mais le 14 mai 1948 donc ezala Israël ezala moto mwindo batiaka mayele na mo papa ndenge papa Mfumambanza alobi tango guerre ezalaki kuna na Israël bango nyonso bazali koya kaka epai na bispo bayebi kutu ambassadeur ya Israël alobaki tango ni inauguration ya oyo ya qu'est-ce que je dis hôpital ya Kimbantsek ambassadeur Israël abimisaki maloba alobi na papa mon grand frère
papa ya zali Israël mondele yo grand frère n'entend obio bino bobosani likambo ya Jacob na Esau ngai nde nazali biso nde tozali ba grand frère na bango abi grand frère ya molimo ezali epai na yo nde mutu ozali na ya molimo ngai natikali kaka na nzoto na mbo biso na yo tokosangana esika moko po totonga mokili mwa sika donc ezala Israël ezala moto mwinu mokili mobimba tozali na maboko na yo na nkombo na tata mwana tata molimo santo Amen. Amen. Papi, kibati. Na kombo tata pe mwana pe mosanto. Papa biso bana na yo ndenge tozali awa. Tokotika yo musika te. Tokozalaka pembeni na yo. Toujours kibati. Oh nyonso yo kotinda biso, yango biso tokosala. Donc pesa biso bozwi po totonga. Nani azaki koloba ndenge wana? Koko mikala. Alubini. Na libonde lina bandai koloba tata nzambi kala yetu bati. Donc pembeni Kimbangismo ye Pata Simo Kimbangu Kiangani oye Tata Simo Kimbangu Kiangani oye Tata Simo Kimbangu Kiangani oye Tokolanda yo ata otikali yo moko papa tokolanda yo toko kende kimiala te papa tokolanda yo ata otikali yo moko papa nalibanda bafingi yo bacholi yo bito toko kende te papa tokolanda yo toko kende kimiala te papa tokolanda yo ata otikali yo moko papa kaka ndenge papa sonyanzila azolakisa biso oyo bapapa batikelaki ye tozakaka toujours pembeni na yo kibati biso totie ndako na yo na kimiala ndako na bango oya biso ndako awa na kati ya cercle yo za na matumboli Merci papa élevé. Merci papi. J'ai testé des centaines de casques et d'écouteurs et si tu cherches la meilleure qualité possible au meilleur prix, j'ai deux de la ville de Silisaki. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo na lotumo ya Yahweh biso ba jeune to bongama pamba te tolandi awa restaurant na biso esilaki ndako na biso ya 8 chambres esilaki nde mokolo ya mardi oyo ezalaka journée de la jeunesse kimbangiste yango nde tokokende kofongola bandako na biso wana tozala deja ya kobongama ata ba uniforme yango tokolata yango soki mikolo boni me mokolo wana biso nyonso en uniforme ingomba mobimba tozali ba jeune nde tozala ya kobongama na banza biso nyonso tolandi bascout oyo nyonso abengami mokonzi de la base au sommet soki tosilisi na pokwa papa azwi honneur azongi na résidence biso nyonso oyo tobengami bakonzi kobanda na général ti na oyo mokonzi ya suka tokokutana na tribune pona instruction oyo euti na lola bakoyebisa biso biso nyonso bascout na banza toyoki biso nyonso malamu papa na banza wana kaka tolobi lisusu papa
soki osilisi totondi. Tobondela. Tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo santo. Bobatelaki biso na butu. Bobatela biso pe mokolo ya lelo na mikolo eza koya liboso. Toyebi malamu. Likolo eza kofungama. Bozali koyamba ba rapport ya moto na moto. Ya biso pe ezali ya mpasi. Kasi ndenge toyebeli. Oyo bautaka mosika bayaka kobikela awa. Biso mpe tozali pembeni tobikela nde awa. Ba maladi eleki longola biso ba maladi na nzoto. Ba maladi ezomema biso na nzela liwa. Mokili mobimba longola bitumba. Tozokufa na mindoki. Tozokufa na ba poison. Tozokufa ba enlèvement. Pe bakuluna. Mipepe wana olongola ndenge eza na Bible bakolimwa. Biso mbanso tozali bana na yo. Awa na Afrique tina Europe tozali bana. Yo lobaki yango ke na 4e génération na ko ningisa mokili. Tozali ko sentiro tozokomona. Be biso tosengi kaka bolimsi kimia ya mokili mobimba. Bisika nyonso makambo ezali yo kosisa makambo na bango. Bongisela biso nyonso tobonga. Biso tomipesi pa na yo tata Nzambe. Comme o fongola biso nzela. Ndenge olobaka na 21. Bana botanga mokili oyo bino moko bakotambusa. Tomoni yango na Afrique centrale. Somoko tozotambusa mikili na biso. Misala nde esimbaka mutu soki aza na mosala te via pasi. Mingi batanga basilisa basalaka te opesa bango misala. Oyo bazosala na leta promotion na fonction na misala na bango. Commerce tozosala ba client bazali te. Tindila biso ba client ebele. Basombaka na otolonaka na otobokolaka. Pambola nzoto, pambola maboko, pambola misala. Tata mama babalani mabote zate. Pesa bango bana. Bana wana bakoya kosala misala tozosala lelo. Mingi pena no babali te fongola nzela mabala. Mwana soki asengi lipa. Bakopesa libanga te, bakopesa lipa. Mwana soki asengi mbisi ya mai. Bakopesa nyoka tebe, bakopesa mbisi ya mai. Oyo kosenga ya kope bakopesa yo. Ndenge toyeboye. Biso banso tozali awa tozala na mpasi. Ezala na famille kimi ezali te, boyokana ezali te, kimi ezala boyokana ezala. Na nzela misala makambo ezangaka te. Sisa ba problème ata oke na misala tina quartier. Biso nyonso tozala malamu. Problème ndenge toye tobanda kosenga moko. Oyo mpe tozali kosenga boyebi yango. Bozongi na biso changement ya monana. Nzete ya bomoi eza na Yerusalemi. Ma ya bomoi eza na Yerusalemi. Esokola biso ebongisa biso bozongi na biso tomona makambo malamu. Fongolela biso nzela ya makambo nyonso. Kimi ya libela tosengi na mokili. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tika tobongisa maboko totonda malendisi maso tolandi epai ya Nzambe na biso na kombo ya